oza ko na susi ngana kufa eza bien te batande mwana ko ozo mona ka mutu nzoto mikeko mais na simi na ko beta ne na boma to no paquet oh na shaole yo mona ka o mutu ka o nzoto mikeko na simi na tuti yo et puis yo mo pa zali wana na moni mo ko komindi ya samo ya nini Samambo kuma sita ke bana yo oyo ki asoso luka vina ngai ya ono cha vina na danger oboma ngako kechi mundo ngaso mna kechi yo ga mto pesa ka ba samambo ka ono biona ono biki vega o asombi kechi oh wana ça pas détruire mutation est-ce que boyebi ke vega o tige le tambola makolo est-ce que azo mériter vraiment te mutuka vie o nenga za boye siko yo ndoki bali basomela ngai mwa kar na ngai yo le be vega asombi kechi ya sika pour ni basomela ngati kaka ye wana yo kaka yo aux États-Unis na esobe bona ke États-Unis esobe po mutu moko alingaka mimanga na poto aloti déjà aye badala ki na zako ndoki alors siko olibite siko mapa dai esa nime kama moto bango na moto yeba kidisi wa eza pa mateko wala bolingo na ngai ozomona bande wana botika na bino pardon ndeba lobi abana mumbiri ba famille mumbiri ya moi c'est beaucoup azali fait mboka ali mo moza mo tala groupe na ngadi sisi ya biso na loba ya bi ngana mumbiri la kufa na ye me groupe azali kaka ozomona yango bana poto obo yoki wana bovana bino oyo bomoni ngai oya na posa lisungi asunga ngai 089 59 44 760 oh bozo yokana te mutisa kufi na ye est-ce que boza bombana eza lisusu eza te bo yokana nde po bokolisa bana bino malamu et puis bo wela biloko ya pula tini atonga immeuble pour combien de parcelles boye na parcelle kuna oyo botika biloko wana ngai kuna na mawa mingi ona bisa bino pona chiko ululu pamba te dernière pièce ya polulu to sala ke mona ngai na papa mfuka na yimo polulu na fi moko miko na tongyo. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Pour mettre fin à toute votre tracasserie de fret, de transfert de fonds et vente de ressources minérales. Oh yes, Pato Agassi Mineral Limited, PTMD Limited, vous amène une solution sans précédent. Oh yes. À partir de notre complexe commercial, basé sur First Floor de Movement House, Ajax Walk, Hertford Road, Barking, London IG11, 8DY. Yimwana Congo, ou à Londres. Au coquille qu'on transfère le même jour. Plus rapidement aussi, au coquille qu'on tient dans lettre. Petit colis, grand colis, voiture, camion, conteneur, naba matériel de construction, oyabi bende, oyabi bende, ya lo lengue non de toutes formes, y compris ba big low cost. Frigo, congélateur, nos lingi et coquille coquine. Ça, c'est vrai. Expédition Nabiso. Et ça à tous les niveaux. Oh yes. Fret aérien, fret maritime. Avec online facility, yoka bien.
okoyeba ndenge biloko na yo ezali kokende jours eni okolandela yango online. Yes. O ezali solution. Okozela lisusu nini. Yo client ozali ko souffrir butu moi. Ba nyokola yo na ba agence ya mike moto ezikisi bango. Oui, nous sommes à votre disposition. De lundi à vendredi, de 9h à 17h. Oye, Okozwabso facilement. Comme référence, A406, sortie à Barking, aux gauche nayo, et comme mauti na Yellow Storage. Wana référence monene. Tous allez juste na Simana yango. Ou soit, na station ya Barking, na coin oya Nandos. Na coin oya Nandos, nous sommes na Okozwa bis nyoso moni Nikolo. Okiti na 3e ou 4e arrêt, c'est la volonté na yo. Okomi na siko Okozwa solution la makambo na yo nyoso. Mwana Congo, yango oyo. Bartalayo, vous en direz sur Lenya Congo, toujours avec Mathieu Bonchier. Alfred Dadi Bissaka, garçon très responsable, et Julia Mala, Odilo Mampouya, vient à Bissoye, Tressim Melenga Pro. Malade en Mozobé, Dakini, malaria kaka. Et le côté, il y a bien tout ça l'émission ko, na qui na kosi kana voix et nous ça va bien été. Il y a un ami qui monte sur l'émission ça été. Elle écoute dans ce nama kambi bembe. Na bien tout les nama kambi bembe tout. Mais les bemba pululo zaki. Et bemba pululo nazaleka kaka mokoli mais les lopé message moko to pesara mbala moko pululo tu kufa après kaka 2 jours. Moi si na ya liboso na moi si na ya mi baba obastika la ki mama Chiko na ba misusu bazo yokana ki conseil nyoko pesa bango bazo welela biloko bazo welela biloko azondi mabana na mususu te ya ba 7e femme ya ba nini yokoloba ni te bana nezo pulula bota vont passer par là baza bana ya pululu makila ya pululu dona osenga la famille bo réunir bana nyonso en tout cas bona te ba panzana baza makila na bino et puis bino basi pe et ça coupe Ketch mon dernier somme na Ketch yo ram de pesa ba sama mboka on le fait gao asombi Ketch oui wana ça pas détruire mutation est-ce que boyebi ke fait gao tige les lois tambola makolo est-ce que azo mériter vraiment te mutuka vieo nenga za boye siko yo ndoki bani ba somme na ngai moi car na ngai yo le fait gao asombi Ketch ya sika pour ni ba somme la ngati car yo na publié aux États-Unis na esobe bon na États-Unis esobe po mutu moko alingaka mimanga na poto aloti déjà aye ba déjà ki na za ndoki alors siko obité siko ma fa dai dessin animé yo ndoki fa do la yo pomba omona merci beaucoup babi yo pomba okomona mama ya mapinala malade erango ya pamboyo ata mbongo na sombita Ketch awa ezala kuti moi bien po tango na ko sala musala nanga moyen de déplacement nanga ezala facile numéro à contact bien on appelle sur contact nanga numéro yango 089 59 44 761 na bandeli 089 59 44 761. Voilà, merci beaucoup. Ndekoko Baksani Nivega ou bani bacha et pas koufalelo. Pas si pas si vraiment la monteur do panda basanga lokuta. Botika vega vivre. Ko mo pese échange, mo pese vie moulai. Hein? Poza biso tika la bana bitike comment. Moi poza to si la biso ba combien to kufaka. Ezala te pour lui même pas une semaine bozo vega kenya ndeni. Keba yo mto panda basanga keba penya. Keba. Soki ondo ki yo mondo kufa. Vega ute. Tika président mza vandako to tika kana ye list boy original to tika kana ye na chango ye kaka o tika la biso ye ko Voilà, mesdames et messieurs, merci à Annie Wallo, il y a Christian Louble depuis Napoto, donc Tosunga Vegaou, Annie Wallo, Julia Mala, merci à vous, merci à Chichi Bola. Vous avez un souci à la koufa. Hein? Ils ont bien fait, mais attendez moi nako. Vous avez un cas où vous avez un monsieur, mais si vous avez un peu de bombe, vous avez un paquet. Oh, on a un chaolé. Yo zo mona ka mutu ka o nzo mikelo mena simina tutio et puis yo mo pa zali wana na moni mo ko komindi asango ya nini sango kuma sita ke bana yo oyo ki asozo ka vina ngai ya ono cha vina na danger
au bon moment pour t'as tout donné ça l'émission mais c'est que ah santé ça bien été au moins tu sais que tu as dit que santé ça bien ah yo peut voir na ngai mo peut voir na vraiment en tout cas il y a qui malamu te voir na ngai bon ça l'émission on dit alors botika so au moins ba théâtre ba yimba on a mutuka na libanda yo buto keneki musika mo yo kika mo so yimba on a moto yi ba kitisi wa eza pa mate po wana bolingo na ngai ozomona bande wana botika na bino pardon nde balobi abana mundeli bali famille mundeli ya moi c'est beaucoup azali en fait beaucoup ali moi ça mundeli tela groupe na ngali sisi ya biso na loba ya bi ngana mundeli akufa na ye me groupe azali kaka ozomona yango bana poto oboyoki wana bovana bino boyi bomoni ngai oyo ana posa lisungi asunga ngai 089 59 44 761 pesa numéro bien pesa bena numéro bien 089 59 44 761 de numéro na maya Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bozo yokanate, modisa kufina ye. Est-ce que boza bumbana eza lisusu eza te boyokana nde mpo bokolisa bana bino malamu epi bowela biloko ya pula tini atonga immeuble combien de parcelles boyeda parcelle kuna oyo botika biloko wana ngai kuti na mawa mingi ona yebisa bino mpona chiko ululu pamba te dernière pièce ya polulu tosalaki yango na ngai na papa mfuka na ye moko polulu na fi moko miko na tongio na yaya moko albinos tosalaki yango na kati sisipa ya paster moko Blaise Manka abimisa nzembo orphelin ozomona alors tosali filme wana polulu abi nanga boye tosala cartel na biso toyo kosala bafilme na biso tosala yango na njili. Après 2 semaines, pour lui au Koufa. Après 2 semaines, pour lui au Koufa. Donc, allez les pécos qui est sans moto. Message à Souka, Nabana Poto Baotalayo. Ozana Elengi à Congo, monde entier Zotalayo. Oza envie. Mais au senga moi banini, moi miliki, moi nini. Naza envie. Nabe mo bolate. Oui. Et n'a pas na bino ko na liaka na ngai. Mais naza na nzala, mais na mutu nzala te. Na nzala, mais naza mutu nzala te. Et la chine, soko lelo.
na le pondo tamso na nalia soso mais na le pondo na koki soso te na le pondo yala bina na nzala eloko wana mais na mutanzala te po mutanzala eli mona beba na tonga le monde ba lene bilo alors bino boza kuna nzala na ngai ezali nini ke bosunga ngai na matériel oya tosala musala na théâtre pour esunga biso na ba tournage so be bosunga vie parce que vie santé za bien. Par rapport à bandeko on ba bimisi ba ko ba bimisi na Facebook ba publier partout par là ba tout so benga avec wa coupe na na ko tabe ko na ba peli awa to sola awa ni mbela ni ko bana ba makambo ba zo sala internet so ero boma biso parce que tout le monde a komara so azui photo azui quoi ça la base ozo tindi yango mbala moko omoni lelo boma mutu ka bo et père des enfants ala la famille na ye mundo atikela charge bele vieux mona bo bato bolaka ki vie ga bo anda ko salisa ye bo anda ko sunga ye na ebite so amona ko vie ga za na décharge so ko zui na famille sur 3 na ya groupe na ya famille ya mundo eri donc ada vie mo bo photo za ne trop photo idake to ngala benga ke trop nenga za bo ayebi vie ga photo sa l'émission na za okala ba matanga sora slandi siko kende ba matanga awa donc moi été bala mokili momba bota la biso donc je suis là avec Vieux Gaou a profité boti ko tchai na nini mais yemo pe akolo batamo buke be no ko betana bande ko ono ole na loba ekaka kindoki ezaka te o alia kaba kindoki miso ele okota moto ba kongo ba okote nsoki le osali ko détruire kaka bombo vie na ye za malamu te hein so bino kimi mbangu boye poani. Et papa vous en toko, papa Béatrice, merci beaucoup. Donc Vieux Gao a profité Elengia Congo information na source parce que Mathieu Bonche je suis là pour l'information, pas pour les blabla pour finir la finir bomoni to yemba on tozo information. Merci à tout le monde batala kibiso na bosanité Ani Walo ser na ngamoko, merci à Bibi Shema Kengo. Respect à vous, Bamasta tout balingara Mathieu Bonche. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro, toujours Elengia Congo et pourquoi pas Mathieu Bonche, votre humble serviteur. Tout ça en direct et Papa Vieux Gao. Merci beaucoup. Beauté, suivez Elengia Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo, Glodidia Siga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavobu, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.